Mbote bandeko balandi ya point fo lingala to kutani lisusu na mokolo na lelo esengo ezali yanga kokutana bino lisusu na mokolo na lelo na tombeli bino poso elamu pe na tombeli bino boyei malamu na espace na bino bitumba makanisi esika wapi tosolo kama ematali République démocratique du Congo esika wapi bolandaka ba analyse malamu concernant nyonso ezoleka na République démocratique du Congo na tondi bino pe botondi pona soutien na bino bo continuer ko s'abonner, pour continuer, pour liker, pour continuer, pour partager. Tout ça, vraiment, on a besoin. Il y a soutien à bino. Bandeko balandi, ndenge kaka tozaka na habitude. Il y a kolobe la matali actualité. Le lopeto kolobe la matali actualité. Yango tozo senga na bino bo kende sika mosusu te botika la kaka na point info lingala. Tout ça, vraiment, on a besoin. Il y a soutien à bino pour continuer, pour tala kabiso bandeko balandi. Alors, tokolobela moko na lelo ma kambetali insécurité na ville province ya Kinshasa. En tout cas, bomoni comment bato bazo kufa, comment bazo kotela bato na bandako, comment bazo boma bato. Alors, tokoya kolobela yango awa na mokolo na lelo parce que ezo sala biso vraiment pas si biso ba kinois donc tokomi na insécurité makasi. Depuis makambo e bandi depuis tozoloba autorité bazo mona lokola bazomona te bazoyoka lokola bazoyoka te. Alors tokoko bape kolobela yango kaka tokotika te parce que il faut bayoka et ba s'impliquer pour que makambo ya insécurité et si la na ville province ya Kinshasa. Alors bandeko tokolobela pe maimatali o ezalaki première mission ya mécanisme de vérification ya cesser les faits oyo wapi ezo banda 24 août oyo wapi bazo kende ko vérifier ce qui réellement cesser les faits à respecter de part et d'autre entre la République démocratique du Congo to les forces armées de la République démocratique du Congo na ba rebelle ya AFC M23 bako bandango na minembwe lelo nde vraiment il faut ba banda batala soki nani oyo aboyaka ko respecter nani oyo soki balobi cesser le fait yenda bandaka parce que bazo s'accuser mutuellement côté kuna ba rebelle balobi eza force armée côté na biso pe force armée balobi eza ba rebelle de ba attaquaka bango à chaque fois basololaka parce que eza suite ya lisolo oyo ya accord cadre ya Doha na cadre ya processus ya Doha oyo wapi bakoma kokende kosola na Suisse entre Kinshasa na AFC M23 ndepe tokolobe yango na kati mesiko bandeko balandi tozongi na sujet na biso ya liboso tolobi insécurité na ville province ya Kinshasa. Bandeko nazo comprendre que bisika bino nyonso bozaleli bozo comprendre que bandeko bozo comprendre que bisika bozali pour remarquer yango que insécurité eza makasi na ville province ya Kinshasa. En tout cas bato bazo se plaindre ezoleka un mois te ezoleka kutu un mois ezebele ezoleka ba 2 semaines te toyoki kuna o babomaki moto bakotelaki moto o basalaki boye o bakangaki moto makambo ba kidnapping o boye na boye nyonso wana tozoyoka yango bandeko balandi ya indamo bautaki o kidnapper awa babetie kobeta babetie babwaki na nzela kobwaka babwaki na nzela la dame bamemaki ye ba hospitalisé bamemi na hôpital bamemi na hôpital dame asali quelques jours mais akotaki na coma dame a koki kobika te et akufi. Alors bandeko ezosala pasi mingi moto asali eloko te na fleur d'âge ozoboma bato likolo ya biloko na bango likolo te bamonaki balingi bayiba balingi basala nini boye na boye kino bato bazokufa ezaka la dame te. Ya aussi na butu ya vendredi pototana na tongo ya samedi na monga fula ba criminel bakoteli famille moko boye babuki bakoti bayibi bazwi nyonso oyo esengelaki basakaje basalo bakokaki osala ke na bango. On se demande est-ce que la population est protégée? Est-ce que toza na bateau oyo esengeli beneke toyebi que police est protégée kabiso toza na bateau bazo protéger biso eloko ezosala pasi yango wana bandeko
comme vivre na peur moko boye oyebite bakoya kokotelanga bakoya kosalanga boye tozokoka esu kovanda kimia te toza esu à l'est te et pourtant toza na mboka na biso toza na capitale mais makambo ezosalema tozoyeba te so baautorité bazomona yango olie ya kobanda kosangisaka bato bokendaka komarche o mpona songolo pakala mpona changement ya constitution te mpo biso tolingi tochange constitution biso kuna tolingi tochange constitution te pourquoi pas koéveiller conscience ya population mpe koyebisa bango komarche mpona makambo oyo parce que makambo nde ezokutana ezokende epa na population nde azozala touche na makambo oyo ezozala bakonzi oyo biso tozolanda wana te ezozala bapolitisien biso toza na nsima na bango te bango baza malamu bango na bandako na bango baza na kimia bango bana na bango baza protégé bango kuna babombaka bango eza na bagarde bazalaka na bagarde mais biso est ce que biso toza na bagarde biso totambolaka na bagarde il suffit ka moto asible yo alukiki no moyen nini akoya akota asali oyo akoki kosala operdre vie na yo operdre nyonso nde makambo tolingi tomona baautorité kosimplike tolingi tomona baautorité kosimplike bato bazokufa epi soki bakufi bongo eke nango bongo esili mpona bango famille esali perte tokoyokaka te ke un jour oyo bakangi bato wana bakondane bango oretrouve mpe bacriminel oyo babomelaki yo mwana oyo basalaki yo mabe oyo bakotelaki yo na ndako tozoretrouve bango te bakei na bango sili comme si baautorité bazomona te ke non awa likambo ezali esengeli tosimplike toluka bato oyo botala makambo population azovivre population kinoise azovivre population azosouffrir eza presque chaque jour bozoyoka baannonce bozoyoka bainformation concernant insécurité bato kokufa kokotela bato na bandako population efasala nini population bale mpe eza na camp na yo yo mpe fotelema kozelaka te politicien abenga yo ayebi so yaka tokende komarche te tokoki komarche makambo nde esengeli tomarchele nde yango oyo parce que eza makambo ezotouche biso directement ezotouche bapoliticien te nde makambo il faut tomarchele insécurité na mboka tozovanda kimia te nde eloko il faut komarchele pour que baautorité pour que bakonza mboka bamona ke non likambo oyo eza malamu te bakoka kosimplike bakoka koagir mais soki biso tozozela kaka bapoliticien baya kobimisa biso mpona bamarche mpona baintérêt na bango oyo biso kutu na kati toza te tala situation oyo ezodéranger nde makambo esengeli bato bamarche yango oyo tomona oyo te population atelemaki boke bomarche botiki memo na bino bokomi ti esengeli place bokoma bointerpele les chefs de l'état baministre bamoni que non en tout cas awa ça ne va pas okomona bango bakosimplike mais ntango bato bazovanda tozobungisa bandeko na biso bazokende kaka na perte boye bazokende tozozwa eloko moko te ata kutu kozwa eloko te mais liwa na bango wana ezokende bake na bango kaka boye tozomona te nani abomaki nani asalaki boye oyo lelo bakangi bakotisi na boloko apurge peine bazozala te bato wana bazose volatilize bakei na bango olobi kuna bakokommettre lisusu baacte wana bakokommettre yango esika mosusu bakosala bameurtre esika mosusu bakokende kobotola esika mosusu bakokende kokotela bato esika mosusu en tout cas ça fait vraiment mal totenaki à ce que tolobela yango tokolemba mpe kolobela yango te parce que c'est presque chaque semaine que tozoyoka bainformation oyo ya que non babomi bakoteli basali boye ezosala vraiment malamu te bandeko balandi tokoti na sujet na biso ya mibale oyo wapi tolobaki mpona mission oyo ya liboso ya mécanisme de vérification ya cesser les faits oyo wapi ezosangisa ndambo ya bato ya AFC ndambo ya bato ya République démocratique du Congo donc gouvernement Kinshasa ezosangisa bango puis na ba observateur oyo ezali Union africaine ezali États-Unis pe ezali Qatar sans oublier la MONUSCO oyo wapi yende azo vérifiaka ata la faisabilité ya makambo nyonso comment est-ce que makambo yango ekoki ko s'organiser toye ko rappeler lisusu que non AFC barebele bakutanaki na cadre ya accord ya Doha bakutanaki na barepresentant ya Kinshasa bakutanaki lisusu na Suisse le 17 août dernier bakutanaki mpona kosolola concernant makambo oyo ya cesser le fait ya accord nyonso bazwaki na kati ya Doha ndenge bayokanaki oti lelo ezala exécuté te de part et d'autre basenga cesser le fait ezosimba te basenga ouverture ya
aéroport ya Goma ezosimba te. Donc makambo nyonso esengelaki oyo bayokanaki ezosimba te. Alors bayaki lisusu kosigner au feuille de route au place tiaki calendrier ya makambo ya événement lolenge bakokende nango pour que la paix revienne en République démocratique du Congo oyo eza souwe na biso nyonso, mais tozo craindre est-ce que ekozala respecter parce que selon certaines sources d'exigence mosusu oyo AFC ezosenga, moi je trouve que eza likolo makasi. Eza likolo makasi, même si quand on négocie de part et d'autre besoin na makambo beaucoup perdre parce que comme une négociation. Mais oyo ya kosenga ya ko exiger l'AFC M23 veut exiger batikela ye a gouverné pendant 8 ans la zone occupée pendant 8 ans pour copier pour permettre que ba Rwandais baya ko s'installer baya ko joie ba terre na biso pour faciliter à nos ennemis ya ko infiltrer biso lisusu makasi azo senga a gouverné pendant 8 ans. Yo za rebelle, yo gouverné. On a droit makambo bo sali ceux qui te vendent la négociation ezaka parce que balobi ezaka na guerre de makambo nyonso ba solution ezaka trouver. C'est aussi en négociant. Donc bo vandi bozo solo là de boyebi comment trouver la solution. Mais tala l'exigence au bango bazo senga. Est-ce que l'exigence wana gouvernement na biso et kondima yango biso non ba congolais biso moko to kondima yango. Et puis ce qui fait mal eza nde bato ba lolengo yo de certaines personnes bazo zwa ba cause na bango pour dire que ils doivent participer au dialogue. Bato ba lolenge wana na exigence sa bongo de bozo senga bato wana ba ya ko participer na ba dialogue. Ça fait vraiment mal. Habité soki bozo mesurer en plaire ya makambo bozo senga to ezaka na habité soki eloko nini ose motiver bino pour que bo senga bata lolenge wana baya bazana nuna droite ndenge boya wana bo occuper boya ko occuper ba zone wana bo occupant pour respecter la constitution te boya na ndenga guerre boboma bande ko la biso bakufa. Et puis en négociant bino bozo senga lisusu na ba pesa batiki la bino 8 ans na pourquoi batiki la bino 8 ans pour bo piller bo zo ba minerais bo comme ba riche après plusieurs années boye kozonga lisusu bo sali rébellion pour bénéficier encore. Donc nyonso wana nde yango wana but. Alors lelo est sa première mission. Espérons que mission yango eko simba parce que lelo le 24 août il faut na minembwe des places ba ko de ko vérifier ce qui cessait les faits à respecter bata la paix banani oyo nde bazo bebisaka soki bozui bo signer mokolo to bozui décision ya kosala likambo songolo pakala bango nde bazoaka ko bebisa bazoaka ko désobéir bazo boya cesser le fait oyo wapi boyokanaki déjà mandoki elela lisusu te de part et d'autre maintenant muto a garder bande nae. Alors romona ba misusu baye ba telemi bandi ko attaquer tant on peut beaucoup attaquer armée forces armées à République démocratique du Congo ortika pe bongo te bango pe ba ko répliquer et tozozonga kaka yango ndezo sala que non bato ba se déplacer ezo sala que bande ko la biso ba kufa ezo sala que bande ko la biso ba vendre sika moko te lelo baza lobi baza kuna. Pourquoi? Parce que kimia ezalité parce que mando kezo continuer kolela. Alors nous espérons que engagement au bazui to lelo mission lelo et cause à la mission encore réussi et puis tokotala na sima soki makamboni ne kosalema parce que lentement et sûrement bazo kende vers ko signer accord de paix ngo cause à la respecter ya auto signer ki kuna na to signer ki na Washington wana ti lelo accord wana ça la respecter te. Le Rwandais, l'armée rwandaise continue de demeurer sur le sol congolais. Alors, est-ce que, accord au bako signé na AFC M23, est-ce que vous allez respecter? Est-ce que, oui, parce que pour nous, la mesure au besoin qui, premièrement, genre, il faut cesser le fait, il faut qu'on fonde l'aéroport à Goma pour faciliter l'aide humanitaire et ça qui respecter. Est-ce que, cette fois-ci, bako respecter, accord, on est qu'on allait respecter, kende lentement et sûrement vers la paix au tozo luka parce que sincèrement nous voulons la paix, nos frères, nos sœurs bazo souffrir ndenge ya kosakana te to akate na posa chaque jour mando kelela chaque jour bato bakufa chaque jour bato babungisa bomoi na bango ba maman na biso bande ko na biso ba sala violeté toza vraiment na besoin
ya kimia. Bandeko balandi yango nde ezalaki ba sujet na biso mibale o tolobaki tokomeka mpe ko réfléchir ko discuter sur yango na mokolo na lelo. Je pense tokozonga mpe mpona koya kopesa ba compte rendu par rapport à makambo nyonso tolobeli na kati esika oyo totondi bino botondi bino bayebolandaki biso boko bakolanda biso botika te soutenir biso s'abonner massivement like partager tokutani mbala nsima avec le même plaisir. Au revoir.